Ah bon? Bato ya nani ya UK batindi émissaire ke na Congo 20 fois que ndeko Félix. Moto ayebi makambo wana te, j'ai des preuves ici dans mon téléphone. OK. Jour moko okomona kango na ko bimisa kango, mais je ne peux pas ko bimisa ngo awa. Ya solo do yo yebi makambo. Na yebi makambo. Le monsieur il est parti pendant il est allé au Congo pendant 20 fois. 20 fois. Pour Azouatan, Abomanani président. Ah bon? Ça n'a pas réussi dans le sens que la sécurité n'a pas renforcée. Azonga. Naza même na ba carte. J'avais pris des photos. Ba carte ya ba généraux. Oh ba salaki tout pour amona président. Parce que souci na azali kaka amona président. Moto auti na famille royale nani ya UK ya UK. Mais à Lukingai na bureau na ezali na Santon. Il veut me donner de l'argent pour na compléter ma campagne. Alors cela veut dire quoi? Ndeko na biso azana oyo balobaka na Swahili kona kati ya rani kinywa katikati ya kinywa mamba. Tout le monde baza besoin babomaye. Alors to pesa courage, to pesa yena ni manani makasi. Pourquoi baza na poso bomaye? Parce qu'il fait de bonnes choses pour nous. Total comme office, qu'est-ce qu'il y a ici? Je n'ai rien, mais on m'a appelé à 100 tonnes. Le monsieur là que je viens de vous dire, un blanc, riche, na sali na ba recherche, parce que moi je suis un investigateur. Na sali ba recherche en internet, aza mutumune na zote kababa arme na UK. Il m'a appelé si alumina kopesa yo tout à condition d'accepter tout ça. Alingi tout ça la musani na contre na makambo comme ma président. Je ne peux pas le faire. Atini batwa wa basala na recrutement ba soda. On m'a appelé moi, c'était à 16h, babeng singa na Best Valley. Oiki Best Valley ça na église moko kuna ya ba congolais kuna. Nde toké ko sala ba réunion, on m'a appelé moi. Na kende na formation. On a recrutement ya ba soda. Mais ils ont fait le recrutement ici même au niveau ya nani à Cape Town. Moi je vous dis ce que j'ai vécu. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Balukinga ya. Et ce n'est pas la première fois. Et j'étais avec les témoins. Ils m'ont accompagné et j'ai refusé. Alors, histoire là, on a bombiango. J'attends jusqu'à ce que na komi na Congo. Yes, etangana. Mais eloko moko boye banani journaliste. Que Congo wana ekobimisaka guerre mondiale. Quelle France Télévision, quelle France Télévision, quelle France Télévision, Nemara. Tout salande makam. Bien, voilà, chers fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes nombreux en train de suivre à travers cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre émission, le Kuta, la politique avec Yannick Wenge, Motoroyo Atonda Nakati Takibonzambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes partout dans le monde, vous êtes en train de suivre à travers cette émission, mesdames et messieurs. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes tellement ébélés, vous êtes à l'Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, les lots, après la recherche, tout ça là, parce que tout ça en Afrique du Sud, vous savez bien que tout ça, on a en Afrique du Sud, et ça, on a Bima, série Moroboye. C'est G20 ou combattant dans la Afrique du Sud, c'est la coup d'état. Tant que Kabila a le pouvoir, les Congolais belé, les Congolais est belé. Donc, Toluki, Lelo, Tekokutana, na organisateur, général, na bango, combattant, bakangaka, qui négocie la coup d'état, na Congo, la Kabila coup d'état, Toluki, Lelo. Place à Zalaka. En tout cas, c'est facile pour nous retrouver. En tout cas, tous ceux qui m'ont embellé, tous ceux qui ont patine, mais le général, au terre, il y a le coup d'état au Congo. Lelo, tous les général, tous mes campés, Kosola à travers cette émission. Boyo Kaye, Toyo Kaye. Idées qui nani abimisa idée wana parce que tu me que non ezaka papa Fachine papa Tshisekedi ne mta créer ba biloko wana to ka ba version et belé alors le lot ko kutana naye to bien pour profiter na bataille élection parce que l'élection ça déjà lobby déjà dans quelques jours tozo kende dans ma ponami alors le lot ko luka général to lukié penza basungi to zuya facilité pour nous mais le nza basungi to zuye to mekampe kosola par rapport ya Makambu, il y a politique, il y a mboka na biso. Général, na pesi mbote. Bonjour les journalistes. Bonne santé, ça va? Ça va quand même. Batbota la yusiko, uzanani. Bon, comme vous venez de le dire,
Je suis combattant. Maïmaï. Biloko nyoso lobika kawana, c'est moi qui étais dans ma camboana. Mais ici, nous voulons juste parler de ma cambo élection. Ma camboana ici est le cas. Tout le kasikoyo, tout comme à niveau nini le sous parce que tout ça là qui ango pour ne pas battre, c'était pour libérer les gens. Mais je dirais que quand tu avant que malgré tout l'élection, on voit ça santé hésité. Il y a ma camboana idée tisuka na on attend qui la couper bateau ba la biso pour ba yoka lisona partout dans le monde. Non, je me réserve parce que tous un dossier na maboko ya pays oyo. Je ne peux pas vraiment kokota na na mozindo na makambwana. Vous allez m'excuser. OK. Bon, na lingi na lobela pona élection na biso. Nous tous, tosali bamakasi nyoso on a fait pour te libérer mboka na biso. Ce n'était pas pour rien. Et il faut assez que bana na biso bazwa fruit, bamona fruit yango. Et les lots tozali na moto oyo azobengama ndeko na biso Félix Tshisekedi azana pouvoir. Alors, tous autres une élection, ça reste 2 jours seulement. 2 jours seulement. Ndeboy na moni chance au moni ngai to solo la pona ngo. Na lingina adresser message na ngai na tout Congolais de père et de mère. Je ne parle pas de ma Congolais mususu. Je parle des Congolais de père et de mère. Ozala cause ya malaria Congo te. Congolais nyos, je m'adresse à tout Congolais. Côté nyoso kwe nyoso ya pays. Comité à malaria ya pays et nani ya mboka na biso te parce que on a passé un mauvais temps il y a 18 ans tozala ki gouverner na étranger. Et tout ça la erreur wana li suste. Nde conseil na ina ngwawa moto moko ndenge azana pouvoir wana azala lokola papa ya bana 10 pour que a réaliser ba besoin à bananae, ça va lui prendre du temps parce que bana baza mingi. Je parle de quoi et paye na biso ezai tandi munene. Alors ezana bato baza na ba nungu na kati et il ne fait pas ceci na province na biso. A ça la kaboyete na province na biso. Je vais même adresser le message na place na outi. Na bato barega. Alors toti kama kamboana ya ko se perdre. Bato ba perdre ya biso bazaba mindele. To si to ebi maele na bango. Alors toza la lisusu ba perdante. To voter biso nyos na kwe nyos ya Congo to voter Félix. C'est notre papa, c'est le fils du pays et azali na kanda. Il y a développement abandi comment on a placé Azalaki à l'extérieur. Et nous sommes tous sûrs qu'il va faire quelque chose. Et il a déjà commencé à faire. Vous voulez dire que tous les combattants vous soutenir président Fachi? Je représente tous les combattants de l'Afrique du Sud ici. D'abord, je vais vous énumérer la liste de tous les combattants ici. Nous étions au nombre de 20. Parmi les 20 là, Tozalaki na bato ya bandundu bazalaki 3. Tozalaki na bato ya Kasai bazalaki 4. Tozalaki na bato ya Katanga bazalaki moko. Kisangani tozalaki na 2. Est kuna donc Kindu, Bukavu, Goma bazalaki 8. Totalité tozalaki 20. Alors na représenté bangwao. Bana na bino bakangamaki awa bakangamaki pona pamba te. Boye bake biloko bakangamaki la ezalaki bomengo na bino. Bozala bien. Et to komi na niveau wana. To pesa lisusu chance na président na biso Félix akambamboka. Tout se perdre. C'est le message nazana ngwao. Merci beaucoup général, mais au lobby le lot peut sa chance na président Fachi, mais tout le monde a joué 5 ans, a joué mandat au tuko leka pendant 5 ans bino bo se retrouver te karaba bluba na baluba na présidence wana. Ata moko ya bino to ata mo souvenir ya moko ba combattant wa bunda bazala te mais yo ndimi le lot susu ba peser sous deuxième chance. C'est faux ça. Même partout je passe bato bazolo baka makambwana. Tout le monde, même vous, mon petit frère, comme vous êtes là, ceux qui ont le pouvoir, au kozalana bato d'abord, oyo koli na bango pour na garder sécurité na yo. Au kozalana bande kona yo. Ça ne dit pas que pays nyo se kozala kaka bato na yo. C'est faux ça. Na ebisi moto te. J'attends jusqu'à ce que j'arrive au Congo. Na pesa ba preuve nyos.
Ah bon? Bato ya nani ya UK batindi émissaire à na Congo 20 fois que ndekoboma Félix. Moto ayebi makambo wana te, j'ai des preuves ici dans mon téléphone. OK. Jour moko okomona kango na kobimisa kango, mais je ne peux pas kobimisa ngo awa. Ya solo do yo yebi makambo. Na yebi makambo. Le monsieur il est parti pendant il est allé au Congo pendant 20 fois. 20 fois. Pour Azoatan Abomanani président. Ah bon? Ça n'a pas réussi dans le sens que sécurité n'a biso eza peu renforcée. Azonga naza même na ba carte. J'avais pris des photos. Ba carte ya ba généraux oh ba salaki tout pour amona président parce que souci na azali kaka amona président. Moto auti na famille royale nani ya UK UK. Mais à Lukingai na bureau na ezali na Santon. Il veut me donner de l'argent pour na compris alors cela veut dire quoi? Ndeko na biso azana o balobaka na Swahili kona kati ya nani kinywa katikati ya kinywa mamba tout le monde baza besoin babomaye alors to pesa courage to pesa nani manani makasi pourquoi baza na poso bomaye? Parce qu'il fait de bonnes choses pour nous, c'est tout. Okay. Balinga Kanani nationaliste, qui c'est que c'est nationaliste. Okay. Et Makambo Yosutozolo parce qu'il est intéressé à ça la Makambo ya bien s'il était comme les autres là, il va bouger. Alors on n'est pas politique balingi basala. Balingi batie la biso moto ya za moto na bango ba ko manipuler. Alors nous ne sommes pas bazo bato za la manipuler chaque fois. C'est nous qui a tout. Tozana mbongo, tozana biloko nyoso. Est-ce que beaucoup tokomitia d'abord na sena komituna. Pourquoi mboka na biso za pauvre? C'est à cause de l'esprit. L'esprit na biso za bienté. Maintenant, tozo mona biso moko que balingi batia moto muso ba forcer biso moto muso. Et tokoko il faut tokofanana na piège wana liso. Mais aussi des Congolais au besoin de pour na Moïse Katumbi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de lancer des messages que base de conscience. Oh ba Congolais bazo sala boy, ce sont des inconscients. OK. Na koyebi so histoire muso le kia les 4 ans na moi oyo. Colonel Nanga, Bomoni a sali publication il y a parti politique. Tu analyser d'abord. Colonel Nanga, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Parce que à la qui c'est déjà que Azali honnêteté. Ce qui a lobby que Félix a sala qui cop pour avoir le pouvoir. Maintenant, s'il était honnête, Azala qui n'a pas ambition qu'un jour à cause de la présidente Mboka il ne devrait pas se salir. Et Sengele a lobby que non pas question Kabila, ce qui est comme manga bomanga na kokota na makambwana. Maintenant, après des années à kende na poto ba manipuler kuna ba français na ba belge a komana na Kenya a proclamer parti mosusu a tindi batwa ba sala na recrutement ba soda. Ah bon? On m'a appelé moi, c'était à 16h ba bensinga na Best Valley. Oiki Best Valley za na église moko kuna ya ba congolais kuna. Nde toke ko sala ba réunion, on m'a appelé moi na kende na formation. On a recrutement ya ba soda. Mais ils ont fait la recrutement ici même au niveau ya nani à Cape Town. Okay. Moi je vous dis ce que j'ai vécu. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Balukinga ya. Et ce n'est pas la première fois. Na ebisi mususu ke moto mususu mondele on a lukinga ya. Et j'étais avec les témoins. Bande ko na biso baluba bato ya nani ya Lubumbashi, ils m'ont accompagné et j'ai refusé. Alors histoire là na bombi yango, j'attends jusqu'à ce que na komi na Congo, nde na kotia kango na. Na connaît na ngalobi wa kusima mining na e matema kili ko tanga na Congo. Yes, etangana mais eloko moko boye banani journaliste. Que Congo wana ekobimisaka guerre mondiale. Il faut boyer bakaboy. Naza prophète était, mais je te dis la vérité. Aujourd'hui, tozali na moi petite relation na Poutine hein. Na Poutine. Bato nyoso ba boya ki Poutine. Pour le moment ceux qui okeka na tweet. Ezala ba belge, ezala ba français, ba pays nyoso Europe wana. Bazo pesa raison na Poutine. Que déclaration na ye, revanche na ye, ezali juste. OK. La même chose qui va se passer au Congo. Aujourd'hui, tous on a bato pamba, ba musicien, bato bayemba katolinga kaka église, mais un jour le kola to fongo mi so petit frère, au comment na Congo wana parce que richesse à Congo. Ndé ezo sala monde, tout ce que nous avons ici, c'est le Congo. Alors, tu es sûr le kola Poutine a comme que supporter biso. Bato bazo supporter ba ennemi na biso, ba voisin na biso. Qu'est-ce que Poutine a comment les a mépris? Jour moko toko bombarder ba pays wana. Ça je vous dis ça. Et na lingi na pesa au message que
Na pays wana au Congo il manque une seule personne. Nani? Ngai. Répétez ça. Il manque seulement une seule personne. Au Congo. Au Congo. Pour te revendiquer na ba désordre basala kawana. OK. C'est moi. Je pense que c'est critiquer. Mais mon témoin yes, moi je suis un général, j'ai fait l'armée. OK. Na Rwanda on m'a formé là-bas. On m'a formé na Swaziland. On m'a formé ici en Afrique du Sud. On m'a déjà appelé. Je suis dans les listes là-bas. On m'a déjà appelé. C'est moi. Nazana Makambonanga ou Nazosala. Mais je vais partir. Maintenant je te dis qu'il manque une personne. Tozalina Moto Aliboso, c'est notre président. C'est un nationaliste. Oh, il faut changer. Deuxième personnalité là-bas, Azali ministre Nabiso Mbemba. Troisième. Mais quand tu es général Mbemba, on a un lobby qui est belge, Tika Makambouane. Quatrième personnalité, oh, bah, oti nommé awa. Oh, ya Banda Kimaimai, mon patron, moi. Général pas dire. Bah, nommé. Donc, ezanga qui dé. Pour le moment, c'est 4. Une seule personne qui manque, c'est moi. Si j'arrive au Congo et je travaille au Congo, ça je t'assure, je vais mourir pour ce Congo-là. Ça je vous dis. Et n'a pas attaqué ennemi n'a pas attaqué. Asi attaqué des années. Opinion internationale le bakailo comme côté. Maintenant biso doza bazoba. Ce qui bazo le bailo comme côté ba mona ka bato ba côté la kabiso na mboka nanda kona biso. Qu'est-ce qui nous prend tout doza ba bête. Pourquoi tu as indépendant qu'on a? Mais général la carte technique, il y a un autre monde qui a qui a déclaration qu'on a Félix Assinga renfort là bon mais on a fait rentrer ces gens là parce que on a réalisé que ce sont des malhonnêtes. Oui, c'est ça. Tous ces pays là, motomoko alingi biso azate. OK. Ba pays nyonso ya entouré biso wana. Or bazo boya biso, c'est nous qui devrait combattre Afrique. Ceux qui ont collaboré bien. Ndeko na biso Général Jean Numbi. Président, les Congolais sont derrière vous. Vous êtes un humain. À un moment donné, Natangolali, comment vous bangissez Kokoma? Parce que c'est tout le monde qui a besoin aux à l'inviter. Mais je vous assure que Ozali Wana, ce n'est pas pour rien, c'est Nzambé. Nako épinglé eloko ya nanga zolo bae asala ki dit c'est quoi ce qui asala ki dit OK alors c'est quoi c'est son pays nanani na kati ya nani ya Bible tozana histoire ya moto esengeli papa na ya apesa nani pouvoir mais maman na ya ABC mosusu akendo olamba boye na boye papa na ya kotikela nani héritage boye bi yango bino nyoso. Mais si elle a la Bible, si c'est vrai, c'est que nanga zoloba. Et qu'on ça la peine attendre biso. Alors, Dédé, moto alakaki na pouvoir. Oh yo nanga au proclamaki. Azali na naza mona Congo. Asa papa na ye azali to ebiye mama na ye ayebani. Oyo ozoloba sengeli azala président. Ça devrait être la même chose. Sengeli toto zonga na même situation qui n'a 18 ans. Et c'est Dieu qui nous a épargnés. Alors, Nalingina Lobanine, vous êtes là, Ozana Makati Maboko Nzambe. Et tous les Congolais, tous à Simana, tous à l'extérieur, tous à la Pembeni, tous à la prière. Et si ba osé, basala makambo, balinge basala nayo, on va faire une guerre oye kozala populaire partout en Afrique. Baye bakaboy. Ndeko na biso général Numbi. Ozana ba kanda na yo, ozana makambo na yo, oyo na ko corriger yote. Mais na ko pesa kaka au conseil. Vous avez travaillé. Et puis ozali général, il y a les bosso na mboka na biso. Ça suffit ça. Tu as eu de l'argent. Makambo mosusu ça il a préparé vie à bana na yo. Si ce que olingi po sala, tu peux retourner chez nous. Qui sait que gazana motema mabete. C'est lui qui a permis à ce que bato bazo bundisa ilelo bakoma na Congo. Donc il n'est pas dictateur. Aza moto oyo ayebi droit ya moto mosusu. Oko zonga na mboka. Bosa na makambo ozo sala wana. Et bosa na ko injurier. Respecter aza président na biso. Zonga na mboka bako kanga yote.
toko respecter na musala osalaki pona ko kambana ni mboka makambo ya kofinga makambo ya kolobaki ozo sala guerre il faut la na pitié na mboka wana ça fait 20 ans tozana bana o babota mikuna na Congo bakola bazoyo kaka masase pampa surtout là à l'est et puis boye ba eloko mususu na bino bananga na yebike boko kendaka na est parce que ndé pas place na bino bosala ka buzoba ça c'est mon entité hein? Faut boye ba boye nazo kita na Congo et je dois travailler na tangia en Afrique du Sud je suis un militaire na kosala et na kosala nyos makambo ya désordre de sala makana sala mana est soki bolingi bo travailler biso nyos ensemble to bongisa mboka na biso ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être président nanga ako pesa yo na l'état wana le moment qui a été dans le président moto abundisa biso chaque fois lelo azali riche azana biloko nyonso hoyebi moto abundisa biso Kagame mais est-ce que ce qui a qui peine nzela ya malamu esengela zo biloko wana il faut ko boma bato alors bien to solo li super tous ba africain tout le monde et pourquoi bato bazana Afrique du Sud tout l'Amérique richesse en Afrique du Sud intelligence en Afrique du Sud nani développement en Afrique du Sud parce que nous sommes des Africains malgré bazo sala ba xénophobie mais ils savent que nous sommes un vous comprenez et c'est la même chose avec le Congo bande konabiso balinga kabiso te mais il va nous aimer un jour na tango ba komona ke to répliquer to zongisi makanisi partout ceux qui otali na banani ba média ba benga biso bazoba to za bato ya komela masanga ya basi rien que ça mais na tango ba komona que tozi conscience ils vont nous respecter c'est la même chose qui se passe avec Poutine avec tout le monde là Amérique ils ont tremblé là tous ces voisins là ba kolinga biso et ba ko trembler devant biso tozo kaka conscience c'est tout. C'est le message d'aujourd'hui. Tous ont conscience. Tout compte na makambo lisusu wana te. Ya moto kingani o nationalité douteuse à gouverner. Pas question. Mais ça le président ba congolais bazo oser peut pas voter bateau bazo bater que non la nationalité mo douteuse bazo. Mais yebani mon petit frère. Amwe ki moto azala fou. Naza na message na lingina tinda wana bande konanga barega. Moi je viens de l'est. Fais ça message baba. Est kuna tozali na tribu babenga kabarega c'est là où je viens tozali na zone 4 zone de Mwenga zone de Shabunda Walikal et Pangi bazo lancer ba message et nani na mandat Félix il n'a rien fait de Warega apesi murega moko nani poste te merci c'est réel mais yo lingi ba pesa yo poste ozala na mboka na yo qu'est-ce que tu fais ozo débrier il faut que luka ngazo kina bimia on a commis na quelque chose je vais travailler j'ai étudié ici en Afrique du Sud vous comprenez na kusala mais le président Félix Azabma le rôle à partager non ça va arriver Félix a eu pouvoir makambo ezala ki mingi vous devez comprendre ça nous toi qui na école tende à koloba kaka a sali bona boete est-ce qu'il a fait combien de temps d'abord ce qui a sali na Congo na biso c'est 2 ans makambo mususu wana ezala ki d'abord azaki na stress akabwana na Kabila arranger bateau arranger ba militaire les autres komi na armée moko eza respectif bazo respecter yango c'est à cause de Félix mboka na biso peto komi na niveau moko be baza ko respecter biso mais tout ça qui va te respecter mais na to lingi to bimise pona ni qui va continuer na makambo na ye o yazo sala na uti kotala na télévision baba qui saison ezo kita qui va faire ça moto tozala ki na eboyepi et puis balingeli susu bazong c'est la biso moto ndenge wana pas question congolais azali congolais de père et de mère olobika ka pas question o komika ozo kende kaka kombo na azali kaka Félix c'est tout nazana message nani na responsable nani ya Seni on peut aussi lui corrompre Denis Kadima yes totika makambo ile muluba ndeko no pende akoboma yo ndeko na ngai nani président Seni toyebi Félix azana mbongo ya kopesa yo te mais azana bomengo azana na amour ya kopesa yo amour pe ya kopesa yo nde apesi pe na mboka mobimba alors soki ba occidentaux ba pesi yo mbongo mais la mbongo wana to kopesa yo ba garde okukufa te ko trahir mboka na biso te à cause de l'argent totika makambo wana sinon moi je devrais le faire je n'ai rien ici moi
Totali comme office, qu'est-ce qu'il y a ici? Je n'ai rien, mais on m'a appelé à 100 tonnes. Le messieurs là que je viens de vous dire, un blanc, riche. Na sali na ba recherche parce que moi je suis un investigateur. Na sali ba recherche en internet, aza mutumune na zote ka ba arme na UK. Il m'a appelé si alumina kopesa yo tout à condition d'accepter tout ça. Alingi tout ça la musani na kota na makambo comme ma président. Je ne peux pas le faire. Mon avocat est entré là-bas, na bengisi na mutumususu mundele. Tina na mi retiré. Mais na zozela na koma tout luka, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher Makambouane? Mais je suis sûr, il est ensemble avec ces gens ici, des inconscients ici à Nani Barani Bananga. Parce qu'il y a des Congolais à utiliser, ils voulaient m'utiliser moi. Je n'ai pas voulu ça. Alors, tous à la moté mawana. Il y a comme on juste comme on a n'enga bazo rep bande qu'on a bisu kuna na est. N'attends quand on a moins n'enga bakati bango bakingo. Mon commandant il est là. Ça c'est mon garde de corps. Il peut vous le dire. J'ai été à l'hôpital pendant des jours et des jours. Ti banani ba docteur ba ABC. Kota la kaba vidéo ya nani était ya place ya makilate ndio zomo na ngaya. Alors to kofile pona mboka na biso pona buzoba te tous ala sikona conscience tout réveiller conscience na biso qui se dit c'est le seul président c'est le seul candidat congolais nyonso de père ceux qui ont voté donc on a perdu yo moko on s'est injurié déjà ceux qui ont voté motomususu donc tu n'es pas congolais. C'est tout. Voilà, merci beaucoup, général. On a évité message des années, message à Souka, au Bisso déjà, mon vers la fin, message des années au Congolais, parce que la Bisso partout dans le monde entier, la Kinshasa, la Congo, la Afrique du Sud, la France, partout. Message au groupe ces années. Yes, message c'est quoi? Nauti Kotanga vidéo moko ya Kagame. Kagame a lobby en anglais, a lobby. Mon pays est petit. My country is too small. Alors, ils ont un pays à Mounene. Yanga et Koko Manabango 20 fois. Je sais, il parlait de quoi. Donc, il critiquait les Congolais. Mais tout ce qu'il a dit là-bas, ça m'a réveillé quelque chose. On a l'ingénieur là-bas. Alors, ça n'empêche pas que Motoaza Mouké, ou bien Ozana Mboka Mouké, qui est cause de la valeur na yote. Non. La valeur d'un homme n'entend pas le nombre d'années. La valeur d'un homme, ce n'est pas la taille ou bien la masse. Non. Valeur à moto, valeur à moto. Ce qui ont créé en gros valeur. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire qu'il a un petit pays, mais son pays est développé. Azana valeur balingi et respecté partout. Maintenant, bisoto bateau bazana ba pays à Mounene, ils ne sont pas respectés. Alors, tout ce kalasikoyo non, nous avons un grand pays. Dieu nous a tout donné. Après ça, qui bisope na makanisi. Pourquoi tout ça est la makanisi na bisote? Voilà. Alors je demande à tout Congolais, tout ça est la siko makanisi na biso. Tous allez négliger, tous allez mépriser partout. Ceux qui connaissent les Congolais, these people. You understand? Alors, message n'anga cause que tout ce que Kagame a dit pour nous, c'est réel. Those are big. We are big. It can be even more than 20 times in our country, even 80 times. But ce n'est pas ça ce qui est réel. Ce qui est réel, tous à la paix, big, tous à la paix, big, na respect. Ba respecter biso. Mais ceux qui tous à big, kaka ya pamba, tous à respecter et même biso api. Maintenant, pour tout comme à un niveau, c'est contribution à chacun. Ce n'est pas seulement le président. Yomoko se réveille comme j'ai nié. Tu vois comment c'est tout ce que je peux dire au Congo. Ok, merci beaucoup le général. Pour finir, on va parler à présent de Amakambo. Sur 3 personnes oui, je pense que je viens de vous demander ça ici. Ezali Sony. Parce que tozali na mboka mupaya. Tokok bimakuna na mboka na biso toya na ba conflit ya biso kuna. Toya na ngwao. Toye kulukawa. Mutu na mutu azoluka. Tala ba bibembe ya 3 personnes. Ce sont des jeunes garçons comme vous. Naleki wana sikasiko nazalaki na mwana ya grand frère Papi Dunia Kilele. Nazalaki na mutuka. Ndala kisinga na moni na ba makila. Ndabando kanisa ke zalaki ka de la blague. Ce n'est pas bien. Bande qu'on a biso wana bazana ba comportement wana batikango, ce n'est pas bien entre nous. Tout boumana.
Tozola qui sa modèle nini sikoyo. Ce n'est pas bien. Na condamné nani lokwana. Et puis na tindi message pas nani ambassadeur na biso alandela makambo yango. To comme na suka nango parce que ce n'est pas la première fois. Et loko eleki lisusu je pense c'est déjà passé. Ba katani na machette ba congolais. Et ceux qui ont tunique na kati qu'est-ce qu'il y a bana ya matongé na bana soki c'est quoi ça ah tous en Afrique du Sud c'est tout ce que je peux dire na condamné lokwana ce n'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes dans la fin, un mot de la fin pour finir. Bon, mot de la fin c'est-à-dire nalingi na épinglé moke na nani na bande kona biso yo ba congolais nani ya oyo ba congolais douteuse wana bazana nationalité douteuse wana ezali soni na tango tobenga kango na munoko nanga kukakama on forcer toi-même tu connais que je ne suis pas dedans oyebi mais ozakaka parce que tu as l'argent on lingio forcer eza soni et puis bato pe bazolanda yo eza pe bayebi pe que yo za congolais et puis ce n'est pas que bato ne balobeli yo et uti na munoko na yo que mon papa c'est tel maman nanga aza tel maintenant yo congolais ezali wapi ça bien tout est comme Kambouana. On a déjà riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent, il peut faire tout ce qu'il veut. Comment on a pouvoir? Comment on président Congo? On a déjà zoba biso, bazo mona biso toza bazoba. Motona mototala, ba généraux, tous les généraux là, ce sont de tous. Et nous acceptons ça. Na pays nini mon frère? Ah en Afrique du Sud. Zimbabwe, Bima Zimbabwe, Azala général en Afrique du Sud. Ça ne peut pas se faire. Et directement na façon il faut qu'on mona que tozali zoba biso ba congolais. Et on a accepté, on a acclamé même ces gens là. Nani na Kinshasa, bazali na bato babanda makamboyo. Là je voudrais d'abord oublier. Omoni na monoko nanga balobi, bato babanda ka makambo. À la fin de compte à Bombani. Et makambo continue. Bon, bato babanda ba désordre nyoso tozali nango to perdre ceux qui 80 millions de personnes. Ce sont des Azarias. Banani wana tout le monde est là. Et baza na Congo baza na Kinshasa. On est zobate. Tout ça bazoba. C'est tout. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci d'être connectés sur notre chaîne King France Télévision. C'était pour moi un grand plaisir. Yaoyambela Bino, le général Motu Oyo Asangisa ba combattant et belé ba kena pour ba renverser. Nous sommes arrivés à la fin, d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.